bana Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Bon début de semaine à votre nabino, merci pour vous aider à la télévision, nabino pour la colonne d'info, la journal. Il y a peuple pour le peuple. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, alors ça qui week-end de l'équipe. Misala déploiement ya Bapon na République démocratique du Congo, ils allaient qui vont na siège office de route ou ils na cadre ya programme ya développement local, il y a 145 territoires. Héritier ma opinion à petit no bas détail. Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a kendaki ko lancé misala ya déploiement, ya bapon à travers territoire national, nyons veleka ki na siège ya office des routes, ezala ki na cadre, ya programme ya développement local, ya 145 territoires. Président Christophe Mbosso Kodiampwanga, a kendaki wana bongo kotala 32 pont mobimba oyo ezali réservé pour la province ya Grand Bandundu. Na souka ya cérémonie oyo, numéro 1 ya chambre basse ya parlement, a déclaré Kiboui, alobi a remercié chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na idée nae azwaki kopesa office des routes ba moyen pe ba pont ya malunga oyo eko servir territoire national. Parmi ba pont yango ezalaki commandé nyonso eyambamaki 32 mobimba ezali destiné pour la province ya Grand Bandundu ye ayewana kotala ba pont oyo ezali disponible. Alobi bazali kozela misala ebanda pe population ayebana komi pesa na activité ya bilanga pe ba opérateur économique nyonso bakende ba province pona kosomba ba produit ya bilanga pe koya na yango koteka na ville ya Kinshasa. Alobi azane sengo mingi azali ko remercier ba autorité ya office des routes oyo bazali ko bénéficier soutien ya Assemblée nationale. Alobi akoloba na ba député ya ba différentes provinces po bazala vigilant pe bango nyonso bayeba na kolanda déploiement ya ba pont oyo na ba différentes provinces de la République démocratique du Congo. Premier ministre Jean-Michel Samaye a présidé qui week-end et qui cérémonie, il y a session ordinaire, il y a conseil de ministres, il y a SADC et pas wapi alobela qui drame humanitaire na Est la République démocratique du Congo. Nadine Nasson a pessimino bas détail. Na maloba na ye na cérémonie d'ouverture ya session ordinaire ya conseil ba ministre ya SADC oyo premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a présidaki alobi bazali ko se fondé sina France Fanon oyo chef ya gouvernement congolais alobi ke SADC en tant qu'organisation sous-régionale et sengeli batalisa pona makambo etali développement na kati ya ba pays nyonso na tina wana pona kozongisa rapidement likambo etali kimia pe sécurité na Est ya République démocratique du Congo oyo azali menacé na voisin na ye Rwanda. Alobi aspiration ya intégration ya développement économique na région oyo ezalaki bongo rêve moko ya kimia ya stabilité pe ya sécurité ezali condition moko ya makasi pona ba investissement e bana kosalema. Chef ya gouvernement alobi esengeli kimia stabilité pe sécurité eye bana kozala pona oyo etali intégration pe développement na niveau ya région. Asalaki allusion na ba propos ya France Fanon oyo alobaki ke Afrique ezali bongo na forme ya revolver kasi gâchette na yango eza na République démocratique du Congo. Chef ya gouvernement asengi na SADC baye bana ko rêver pe bakanisa ke développement intégré sans kimia pe sécurité na Est ya RDC. Est-ce que ekoki kosalama ezali évident que bato nyonso ba membre oyo ya kati ya SADC baye ba
que Sadek Mobimba ezali attaqué, soki RDC azali bongo attaqué. Natina wana chef ya gouvernement arandaki ba hommage et paye ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président en exercice ya Sadek. Na misala nyonso ezali bongo kosalema en faveur ya kimia pe sécurité pe volonté na ye ya industrialisation ya espace Sadek. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a compatisaki pe na malheur oyo efrapaki Malawi pe Mozambique na suite ya cyclone Freddy oyo ekozaki bongo ba perte en vies humaines ebele. Esengeli ko signaler que ba assise oyo ezalaki organisé kobanda le 18 pe le 29 Puis le 20 mars 2023, na Kinshasa, et puis il y a ministère, il y a intégration régionale et francophonie sous le haut patronage. Il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice, il y a Sadek. Thème Nayango Ezali, promouvoir l'industrialisation au moyen de la grosse transformation, la valorisation des minéraux et développement de chaînes de valeur régionale pour atteindre croissance économique moko inclusive et durable. Totikala kaka na masolo estali Sadek pour que session ordinaire ya conseil de ministre ya Sadek na bokambami ya président na yango excellence Didier Mazenga et se clôtura qui mokola dimanche 19 mars dans l'hôtel ya gouvernement kuna na commune na Gombe sous place témoin événement Michael Bristoto. Succès per réussite total. Neba kobo ou ebongi pour la session ordinaire. Où il y a conseil des ministres. Il y a communauté économique des États d'Afrique australe. Sadek na mokuse. Oyo se clôtura kibongo. Mon collègue dimanche 19 mars na bokamemi excellence Didier Mazenga Mukanzu, président en exercice, ya conseil des ministres et institutions Oyo. Bosimba pe boba kemilo Oyo et fonga makabongo mokolo samedi 18 mars et pas ya premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na thème promouvoir l'industrialisation au moyen de la grosse transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Après les travaux intenses topé à Makassi, il y a des ministres et des pays membres de SADC, la résolution est Kuba et Zomaki, Yango et Kozalabongo soumise dans le 43e sommet. Il y a des chefs d'État, pays et gouvernement de SADC, où il y a des Mikolezali Koyana Mboka Luanda na Angola. Didier Mazenga Mukanzu na discours na ye à clôture a remercié Kimokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice ya SADC, pe ba participant nyoso alobaki ko cours ya session oyo ba examiner avancement ya mise en œuvre ya plan d'action institutionnel annuel ya SADC, ba azui pe tango ya ko s'informer na o etali ba progrès oyo basali na botiami na misala ya ba décision o ezomaki na conseil des ministres ya SADC pe na sommet ba chef d'état pe gouvernement ya SADC asepelaki makasi na soutien baninga ya SADC na République démocratique du Congo oyo atalisaki na maloba oyo. En outre, ces assises nous ont donné l'opportunité propice de nous informer du progrès accompli dans la mise en œuvre des décisions prises par les conseils de ministres de la SADC et par les sommets des chefs d'État et de gouvernement. Bosimba Kemilulu Oyo et Souka Kibongo avec un pacte pays idéologie dit véritable succès pour la RDC, l'homme de Kisalu Nantola Kutuba Nanima, na bénédiction Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué bongo trop peu pour Nekolo. Nasima ya kokende na Londres kuna na 2022 ministre ya enseignement primaire et secondaire Tony Mwaba a outi ko faire bénéficier ministère na ye 28 millions de livres sterling. Stéphane Skande ya pesibino ba détail. Na tête ya ministère ya enseignement primaire et secondaire et technique professeur Tony Mwaba azali bongo bon manager asalaki nyonso pona couvrir ba élèves ya République démocratique du Congo bazwa formation moko ya kitoko. Na mois de mars 2022 ministre Tony Mwaba akendaki Londres kozwa part na forum mondial na o etali éducation wa pepai applaidaki na o etali programme d'accès ya ba filles na kati ya éducation. Après 10 mois projet oyo elati nzoto. Projet yango ezalaki lancé officiellement dimanche 19 mars na Tikapa. Ministre britannique ya développement pour l'Afrique, M. André Witchell, azabongo na République démocratique du Congo. Na présence ya M. Daniel Mbondo,
Kachama, directeur ya cabinet adjoint ya ministre ya enseignement primaire et secondaire, azalaki ko représenter professeur Tony Mwaba Kazadi na cérémonie oyo. 28 millions de livres sterling eza montant global oyo mbongo epesami pona projet oyo ezali ko viser ya ko améliorer prise en charge particulièrement na oyo etali ba jeune fille. Bosimbaki na leadership ya Tony Mwaba Kazadi na tête ya ministère ya enseignement primaire et secondaire et technique azali ko apporter ba fruits ebele surtout na oyo etali ko redynamiser gratuité ya enseignement primaire na établissement scolaire public. Pour l'élection, il y a parti politique Autre Vision du Congo et autorité morale. Maître Didier Boudimbu va organiser qui week-end et l'équipe formation et mise en niveau sur les élections. Nyonso Salema Kibongo na centre, c'est parce qu'on a la commune ya Gombe. Témoin événement héritier Mapinde Midadi Samba. Pona kobongisa maponami oyo ezali koya kalate na impulsion ya maître Didier Boudimbu autorité morale ya parti politique Autre Vision du Congo AVC na mokuse week-end de l'équipe na salle Pierre Boka ya centre CEPAS formation ya kafu salema ki pona ba élection na coordination ya maître Magloire Kasongo secrétaire général ya parti formation oyo epesamaki pa ya professeur Abel Ngondo et connaîtra ki pe ba module lokola les ABC ya ba élection ba recrutement ya ba candidat bosimba ke ba cadre et belé ya parti ba répondaki na appel ya maître Magloire Kasongo pour na ko préparer victoire ya parti oyo na ba élection ezali kuya objectif ya AVC ezali bongo réélection ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe victoire na ba législative générale oyo ezali kuya na mois de décembre 2023. Non bon to sangisi ba cadre ya Autre Vision du Congo pour na ko solola pour apprendre sinon qu'on renforcer la capacité na biso pe na bango ya makambo o etali maponami. Oyebi que tozali très engagé na l'élection o ezali koya et puis tolingi ke ba cadre nyonso ya Autre Vision du Congo bazala na niveau moko acceptable quoi pour affronter ba échéance o pe ko gagner. Ba keno pour ko gagner il faut ba ko bongama. Dans na cadre ya ko bongama na on tozali ko sala o toto sala mokola lelo formation ya cadre ya processus électoral. Lelo tozi ba ABC ya élection tozipe makambu comment ba sala rapport na kozwa ba candidat ya malamu. Donc je pense que to continuer processus oyo bandi po etete bana ko zala vraiment na connaissance globale na makambu etali maponami po etete ba ya solo kolonga pe ko pesa ete mokonzi mboka mona mboka Félix zala rééli et puis parti na biso Autre Vision du Congo et bana kozwa réellement ba député belé élection oyo ezali koya. Notable ya quartier Lutendele Julie Chibola organisé qui en collaboration na madame Karine Mbwaki Yembi présidente ya fondation Fokani tournoi ya Nzango en faveur ya bandeko ya Lutendele finale selema ki mokola samedi 18 mars na école armée du Sali héritier mapine mazaki wana compte ya Folinga. Notable monene ya quartier Lutendele Julie Chibola organisaki en collaboration na madame Karine Mbwaki Yembi présidente ya fondation Fokami tournoi ya kafu ya Nzango en faveur ya bandeko basi oyo bazalaka na quartier Lutendele na commune ya Mongafula finale petamaki bongo mokolo ya samedi 18 mars eleki na école armée du Sali méga tournoi oyo ezalaki rendu possible grâce na concours ya 30 jeunes oyo bazali bongo na équipe ya Lutendele moko bosimba ke na bokomi na bango accueil moko chaleureux ezalaki réservé azwaki bongo part na finale ya tournoi ya Nzango oyo organisaki en partenariat na fondation Fokami bosimba ke nyonso eleke kitoko compétition oyo et se soldaki na victoire ya équipe ya Mama Mbelu. Très proche ya base na ye azali bongo ko initier bien-être ya district ya Lukunga Julie Chibola oyo babengaka epai ya bato na ye mama ya Lutendele pe partenaire distingué na ye Karine Mbwaki Yembi baremetaki ba cadeau epai ya ba mama nyonso ba participaki na tournoi oyo yango ezalaki composé essentiellement na maputa pe ba enveloppe moko ekuba geste oyo ezalaki bongo façon ya ko honorer bandeko basi na mois de mars oyo ezali mois de la femme. Tolobi toko vanda boyete toko na Lutendele makambo ebele le kaka na Lutendele douleur les mamans de Lutendele ba souffrir mingi na passe ya nzela la ba me ba sepela raté ba vivre na ba stress
ya kobima la tongo ta mosusu aoya moto eza te toyebi te. Cette fois-ci tokopasse moment ya loisir. Après incontestable choix ya Lutendele, Jili Chibola azonga kina organisation ya tournoi pona ko évoquer nécessité ya kotonga route Lutendele pona ko désenclaver coin o ya capitale. Na tournaye infatigable Karine Mbwaki Yembi yepe atelisaki esengo na ye. Eza parce que déjà fondation bino mo boyebi tango fondation ezali loboko oyo ezali kosunga oyo ye wana mpona kosunga koreleve bapante mosusu oyo esilaki kobeba na kati na biso bamama bajeune garçon na biso na bajeune fille mère surtout. Coordonnatrice ya Asbel les amis de Brigitte Mouleka oyo eza na kombo na ye akendaki mikolo eleki ko remplir devoir civique na ye kuna na nganda jika. Nadine na sona pesi bino ba détail. Mama azase mama akotikala kaka mama na lolenge na ye ya komonela pe kosalela makambo. Madame Brigitte Moleka pe présidente ya Asbel les amis de Brigitte Moleka oyo ezali na kombo na ye bakisaka espoir ya IDPS femme forte akendaki mikolo eleki na territoire ya Ngandajika kuna na province ya Lomami pona corrompre devoir civique na ye epai wapi abetaki makolo elongo na ba militant ya IDPS ya Ngandajika na ba membre ya Asbel les amis de Brigitte Mouleka bayaki ebele kaka ndenge boza komona esika ya kotia lokolo ezalaki te bango nyonso bayaki pona kokende kotika ye akende kosenrole nzela balo yembo mabina fanfare na pointe nyonso wana pona kotalisa ye bolingo na bango kokoma na ye na centre ya Seni kuna na epe Chilambu na groupement ya Luanga na secteur ya Chiamba chef ya centre ayambaki kitoko akotaki na salle directement a remplissaki quelques formalités na sima ba agent ya Seni bazwaki photo à l'aise un temps ba pesaki carte de lecteur na kimia nyonso oyo elingi kolakisaki aza éligible na ba élection ya 2023 epai wapi aza candidate na députation nationale kolongwa na ye kuna elongo na ba militant ya IDPS pe ba membre nyonso tu ya Asbel ABM ba betaki korta kobanda bwangandu tina permanence ya IDPS kuna nde asalaki mobange na meeting bokanisi esili nono kosilisa na ye mobange na meeting oyo mama Brigitte Mouleka Bokassa na ba membre nyonso ya Asbel ABM bakendaki na groupement voisin ya Kafumbo pona kovisite shit ya Kimbunda Mukishi oyo atalaki yango malamu kuna alaki bango ke akosala plaidoyer na gouvernement congolais na président ya République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona érection ya barrage oyo esalema pona éclairage ya Grand Kasai Mobimba surtout na territoire ya Ngandajika. Na cadre ya 30 ans, la société aviation CA oza composé na 95% ya Congolais. Info Lingala, journal la peuple mais ko présenter bino ba cadre. Bolanda reportage pour. Tozali ko continuer dossier na biso na Oeta Libongo 30 ans ya existence ya compagnie africaine d'aviation na service ya RDC pe ya peuple congolais. Et senge boyeba ke société oyo et botami depuis 1991 pe le 5 février 1992 de bango bazwa ki bongo licence ya exploitation na Oeta Libongo ba vol commercial pe vol ya liboso et salema ki bongo le 26 décembre 1992 le lot total sabino moko ya ba oyo ba banda musala na groupe Blattner avant même création ya CAA azotali sabiso importance ya informatique na croissance ya société oyo. Merci mingi na bandi na groupe Blattner depuis 1988 ba engagé comme informaticien attaché à la coordination financière. En fait, nazala qui a un rôle, il y a centraliser les données nyonso, il y a groupe
données financières, consolider et puis distribuer dans ba konzi. Après nous ça département de informatique na sangani na baninga to sali na Cobra to sali na Kobega to sali na ba groupe nyonso ya patron et eloko ezalaki ya moto ya pa na biso c'est que ya kokutana na patron oyo asepelaki mingi na informatique alingi ba ordinateur alingi musala ya kolanda ba information oyo tozo produire pour la gestion ya compagnie et salisi biso mingi na kozwa litomba ya musala tozo sala na boyebi ya kolanda makambo ya sika oyo ezokoya na évolution ya informatique wana tosepela na mingi ti sikoyo tozo continuer kosepela nango pasi ezalaki kaka tokokutana parfois na mikakatano na bisika oyo foto sala makoki ya batu oyo faut basengeli basala musala bakozala te tozalaki par moment ya kozwa batu oyo bayebi kuta ordinateur te ya kointeresse bango bayeba kozwa kosepela na informatique pour que basalisa biso ntango biso tozali te baza à distance lokola na bescale koyeba kosala ordinateur et puis koyeba kosala komomba badonnées et tout ça et donc c'est prescription mona que tant que tozokutana na bato oyo faut basala na biso bazalaki na senga kosala na biso mais kakatelo mosusu elaki tel que tokokutana na bato oyo balingi koyeba te informatique azokosala nini informatique au salanini mais tant baye comment on a facilité ya makambo oyo ezobima na ordinateur bato belé lelo ba komo kosepela na musala biso sala na compagnie bino moko boyoki 30 ans ya expérience, expertise et vandi na service ya aviation, pe qualité à service ezali incomparable. CAA azali ko sala bongo esengo ya RDC, pe azali toujours ko valoriser ba congolais na secteur ya aviation. En tout cas, le lot tozana fierté pour le lot CAA azali ko travailler na bana mboka pour ezali société ya mboka. Mariage pour la vie, ezalaka présenté par Pasteur Michaud Olenga Kunga, magazine Oza Kosunga, ba marié puis ba fiancé, bolanda reportage off. Ngonga ekokie, ngonga ya ba marié to ya babalani, ngonga na bino boza ko aspirer na libala, ezala bino ba oyo boza na kati ya libala. Kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie. Ma vie na mokuse. Magazine télévisé pour na ba marié. Yango yoye. Avec l'homme de Dieu. Bobenga le coach. Pasteur Michaud Olenga Kunga. Azako palo la bakati vedi bakati mini nyonso. Na o eteli libala. Magazine spécialisé dans ma solo eteli libala. Pe famille. Ezako traiter ba conflits conjugaux. Ba problème émotion. Makambo eteli intimité. Eteli mbetu. Oh papa kokakana ete. Oh maman zalaka propreté. Oh couple komi pene ya kokabwana. Pona kozanga koyokana. Mariage pour la vie avec le coach Pasteur Michaud Olenga Kunga, des solutions. Basse belé baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance à mibali na bango. Soki Eve avana ki pembe na mobali na ye, diable angoza accepter ko isa bango. Rendez-vous pesika semoko. Pona kosukisa ba problème conjugaux. Eza se awa. Pasteur Michaud Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala les lieux où il fait beau vivre et sika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene koka bwana oyebi to sololana nani Pasteur Michaud Olenga Kunga atieli bino coaching en place ko hésiter komona yete okoza ba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala
kin wifi eza internet ya qualité na rapidité pour na ko satisfaire bino na ba besoin na bino nyonso. Igor Tingi na Dina Sona reportage. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba. Boyo kelanga eloko oyo bana Congo kin wifi eye pona ko résoudre makambo na bino ya internet. Ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna na bozoko. Toujours na vitesse ya nyama tina 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Po o solo la kitoko o travailler nelengi pe o télécharger biloko nyonso oyo oza nango posa na ba entreprise, ba restaurant, na ba flat hotel, ba église, même na ba wende. Boko partager connexion kitoko ata quartier mobimba. Bokin wifi internet assuré vitesse ya nyama yango ekatana kate toujours intact. Boka mwate o installation nango eza très facile et pas wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango nyonso. Ata oza na mboka ata oza na Kinshasa moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye place nyonso oza na zamba oza na forêt équatoriale oyo kozwa internet na yo à partir ya parabole. Soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kutakin wifi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba. Stribi bozalaki ebele mpona kolanda info ngala journal mpe mpona mpe bosepelaki nango obosa merci na Igor Tingi azalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asso na montage esimamaki epai ya Christian Kangebeni mpe Pichu Monsia héritier mapinde mi ya superviseur ki journal ongala bino topesana rendez-vous mikolo ezali koya. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balingaka mboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.